bonjour, na bande konabiso, bozolanda émission la réflexion. Nga Sœur Adonis, lisusu na ye ko répondre na question oyo nega kezalaka na la semaine, question oyo tunami. Na pesi na bambote na biso nyonso bozolanda émission la réflexion, esika bokutami nzamba batela bino, biso pe lokola. Nzamba pambola yo, frère Lumière, Sœur Rebecca, bino bozo présenter émission la réflexion. En tout cas, émission moko ezope sabiso vraiment mayele ezope sabiso bitindo ya ko sala ba recherche na ba question mususu ezotuna na mazo senga ke faut sa recherche moko po ba ko répondre même mususu eza biso déjà na mutu po toza déjà ba parents. Bon, la question etunami ke esika nini mwana azwaka éducation ya bien. Mwana azwaka éducation esika alalaka na esika alamukaka pe esika lisusu oyo apasaka ta na ye plus par rapport pe na ndenge apasaka ngo na ndako. Donc eza ekokozala tout comme pe pa grand-mère na ye, ekozala tout comme pe pa tante moko, ekozala tout comme pe na école ndenge bakendaka école, eza na éducation moko pe bazwaka kuna na école ndenge bapasaka ta na bango na ndako oyo eza plus efficace, ezali éducation ya école na éducation ya baparents. Be parents o balobi baza banzamba se bango nde mutu baboti mwana ou bien bazui mwana ba adopté ye ou bien tante moko azui mwana ndeko na ye azobokola. Donc éducation mwana na kozwela ngo vraiment esika wana po akola na mayele moko, akola na sagesse moko, akola na boyebi moko ndenge ko vivre na société. Et après éducation oyo ebandaka vraiment pour moi na zo éducation moko a bien ebandaka na âge moko ya 8 ans. Pour na se ya 8 ans moi naza non vraiment na conscience te ya koyeba oyo eza malamu eza mabe. Mais à partir ya 8 ans moi nakoma déjà na conscience moko ke oyo nazosala eza mabe eza malamu ntango ozoteya ye azozala na conscience ke eloko acte oyo nasali eza malamu te eza mabe funa yeba kosenga pardon na selon éducation oyo azwi seki ayekoli koyeba koloba pardon esika avandaki pa ba parents ne to comme pa ya grand-mère moko to comme pa tante moko. Après éducation ngo eza nango obligé te ezalaka ke nde balobaka ke na biso na milieu na biso ba africain baloba mais bano baza na Afrique baza plus na éducation à mieux par rapport bano baza na poto eza lokuta eza solo te po na Afrique pe na kenda na mona bano baza kuna baza na bamisusu baza pe na éducation à bien te. Donc na roloba ke bana kut o pe baza na poto donc eza na nka 50-50 o pe baza na poto eza na mususu baza na éducation à bien mususu baza na éducation bien te. Elingo loba eza rien à voir na pays esika mutu avandi nde mutu azozwa éducation moko ya bien. Non, eza rien à voir. Eza sali esika o mwana azolala azolamuka. Éducation les autres la non d'abord wana éducation moi ne uta na libanda te ceux qui a passé kata na mingi libanda na ba camarades à ça là peut-être 7 heures du temps na libanda mais oui à vos éducation qu'on a peut-être ici kazo vendre plus de temps mais ce que za mwana ndako éducation étant déjà zo la mukana tongo déjà akuta na ba parents ou bien na mutazo bokola ye ayebi déjà le savoir tant akuta na mutu bonjour au revoir au salimabe pardonne-moi excuse-moi tout ça bilo wana nyosa mike tant mwana déjà azoye bango eza ba éducation moko ba parents ba kopesa mwana nesika avandami. Donc c'est ça pona lobake na raison na question oyo tunami na semaine oyo éducation mwana zwaka ngo wapi mwana zwaka éducation na kati ya ndako pe na école. Donc eza besika mibale wana ou bien place oyo azo fréquenter plus par rapport ya ndako esika na pe akoki kozwa éducation. Donc eza kaka biso ba parents te mutu kopesa mwana éducation ekokouta partout mais nesika wazo passer ba temps na ye plus yango nde sika kozwa pe oyo ye éducation oyo akoki kokola nango akokozwa oyo malamu tout comme ya mabe. Donc réponse yango ngana kokopesa. En tout cas bambote na bino nyonso ba bon week-end na bino nzamba batela bino. Au revoir.